Yehova nalia, leja wa mulwe, nalia, nalia. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ton amour et pour ta bonté. Nous avons besoin de toi, de ce moment, Saint-Esprit. Petit moment na biso na sialo boko na yo. Molimo santu yondo kambaka kamba biso. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, shalom peuple de Dieu. Shalom bien-aimé de l'Éternel. Isaïe Bisso, le berger, Obed, Bizila, Moko Église, la maison du potier. Oezokamba, notre pasteur, le révérend Benjamin Diondo enseigne. Oezana commune Yamatete, na quartier Kwenge, un numéro 36 bis. C'est pourquoi, na yeli souko ebisa moto moko na émission na biso pour moi vivre c'est Christ. Que bon moyo zanango, pe mo zanango, eza ya yote. Bidi eza te pona makasi nondo zui pema, to zui maloba. Eza te pona ba effort na biso, ba lo sambo na biso ndezo sala biso to lamuka. Mais au contraire, eza pona ngolu. Alléluia. Ngolu ezeloko moto a mérité tenda zwango. Pourquoi la Bible quelque part dit, les salaires du péché c'est la mort. Mitalanga na yo toza bato de ifaki to kufa po li futi na biso etamboli na biso ya lolenge na biso ya ba ajustement na biso ezaki déjà kufa mais nzambo asalinga na ngolu yango na sepela vana bandolo baka Seigneur merci pona kota na mama likambo nanga oyo kopeso mateya oyo kolendiso oyo kobakisa moto moko aza na benketide azwa assurance pe sengo. Avant to kota nango na lingolo baka Seigneur merci pendant 30 secondes mais bi osala ki yango maintenant sepela osala ngo elongo nanga Seigneur Dieu merci Saint-Esprit manifeste ta main puissante dans ces moments Molimo santu toye toza reconnaissant na oyo rappeler biso na oyo saleli biso maboko na biso ezo sala miso ezo mona papa oyo mama ozo yoka ngai Seigneur eda na makasi na biso teza poyo lingaki yango topesi yo merci pe totiki yo kamba biso na moment oyo cher Saint-Esprit lobisa biso quelque chose epesa moto moko force oyo alembaki na bebisi nyonso ya bavoli ya penser ezala nul et sans effet dans le nom de Jésus de tolobi Amen. Tikanzamba pambola yo. Oui, mon frère, ma sœur, tozole kana mama likambo na biso. Na bike tozale le 5-11e mois 2024. Pena yelio na thème moko asika oyebi yango oyebango ezape makambo olobaka. Mais ngai pe na ye obakisa. Thème na ngai to partage nous to partager na thème eza 2024 et si la beauté. Alléluia. Le thème n'angeza et si la beauté. Pourquoi nakoloba et si la beauté? Et dans moto mosusu, à mon âge déjà janvier rataki makambo bien février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Tokoti na novembre abaye aomona lisu makambo ezate abaye aomona lisu makambo ngwe ko simba eko simba lisusu te na line bisayo na tongo na pokwa na midi oyo zolanda ngai na line biso ane oyo ekosila boye te. Pourquoi si la beauté po eza na makambo oyo ifa kozwa na ane oyo nanozwi yango te. Aussi longtemps, toi, non, na bamikolo, ce qui fait 60 ou 50 quelques jours, et tikali yo et aussi la beauté pour na yo. Mais nini diable ya kotia, ayo tia bolembu, degu, obaye, omona amikolo mikebo. Mon frère, ma sœur, ba président pour ba comme ba président veut dire lala kazan présidente, alamuki akomi président. Raisonner no mutu po kamba mboka esala mabongo. Raisonner que bébé azana libumu avandi pendant 9 mois mais un jour moko nde mutu obima. Mon frère ma sœur na yo yebiso ke yo ane o ko silelo boité
Pourquoi ils ont makambo yo il faut zwa na année oyo? Est-ce que nzamba ko lemba mana mutuka na voyage, nzamba ko lemba mana ko pesa yo lopangu to ndako ofutela umbongo wa commerce ou oyo zo lukato nini? Soki nzamba ndima ko pesa yo ye moko. Amen. Nzamba ndima pia mutu. Je dis moi si abota kate ba pesi ye mutu. Tout mutu moko ba na ba problème nzambe. Obongo pourquoi pas nzamba ndima peso voyage api o musala to peso loko wana. Oyo ngana osenga na yo yebake ekosi la boité ane o. Mais makambo mosusu poto zwango pesenga attitude na biso moko. Parce que yo déjà baillé au désespéré au côté sidia makambo ebele o zelo ko wana. Moto azaka na besoin zelo ko loboko ne zarabo. Or, tonga dans le babongo c'est que non le la foi ya moto azozela zelo ko wana. Est-ce que vous apprenez la foi wana toyo déjà bayo ta la mikolo esili? Amen. C'est pourquoi dans la Bible, dans le livre ya Juge chapitre 16, les versets 28, mais dans to bandana 27, oyebi histoire au bien, mais na sepeli na prière mogoza. La Bible dit, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. 29. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ce qui le fit périr à sa mort firent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Alléluia. Vedi na lina sa moto moko esi la boyete okolo bango na kinzunzu te. Vedi il y a des gens alors beko simba eko simba kaka te eko simba te poyo zolo beko simba. Na lina sa moto moko quelque chose à comprendre. Pourquoi dans l'année 2024 aussi les boyete? Eza na ba promesse nzambe na kati ya vi na yo. Okolo bate anga esi la boyete ta la toko mati le 31 décembre aux 8 pelo côté. Mais tant non lo bana mutu moko ekosi la boyete. Eza na mutu ba ebisi esi la boyete po zonga na makomi to na promesse nzambe. C'est pourquoi oyebi histoire ya moto moko makasi kombone Samson. Un homme fort comme Samson a se retrouvé comme moto e baolinga babinela baseka na ye batiola ye vedi akomi pano moko bato babando seka pano publicitaire ya oseka soko landi awo mona misuneza ya kokufa. Deuxièmement babengi ye po yo binela bango yo moto ozonga na simo comprendre vedi moto makasi ya bande ko beta bato mais awa komi lokola jouer pour jouer à ce qui sera banamike. Alléluia. Mais ce qui m'a fait ou rendre ngana à la joyeuse na sepela. Pourquoi na lobe si la beauté? Et ça cet homme fort a compté te na makasi na ye. A compté te to egosimba kaka. Mais ce qui m'étonne eza babi, alors Samson invoqua l'Éternel. Alléluia. Et personne banini. Alors Seigneur, souviens-toi de moi. OK. Maté anangeza a. Et dit tango non lo ba Seigneur et si la boyete ezate poka ko lo bango ezan batebele aozwa thème loko les a slogan loko a moi li sapo moko boye li sese moko boye non thème ezalaka nzamba pesa ke loko alinga sala nango pa mutu mais ozela pe mutu wana sala quelque chose. Let's out. Obiso to remarquer ngana Samson vande nzambe pa vandi.
Nazo c'est la Samson da sala pa. Mais Samson c'est que yo pensaka tio banda beta batu wana yonde muto banda beta ngoto suki no muto banda beti so batu. Alléluia. Nadina sire muto mona bisa que Samson suki netende muto banda beti se batu. Prévane awa soko tangi bi omona suki ya Samson bandi de akokola. Dede Samson malgré miso ekufi mais akoma ala normal ye mobimba. Pour suki déjà koli. Mais Samson yo comprendre te suki na ngate nde muto ando beti sanga batu eza éternel. Plus loin eza parole nzamba pesa ke pas Samson. Alléluia. Soko linga nena yo si la boité il faut ozonge pa nzambe. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre Ésaïe 43. Le verset 25. La Bible a dit ceci. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Awanzamba obeta tolo bi ngande mutu na efasaka masumu. Na efasaka ba transgression. Mais dans le moment où Samson le bloqué que za po abuka ki mibeko nzambe ba principe nzambe. Yango nzamba tika ki yebo. Yoko zaka makasi pona ba suki no zala nango. Ezaki ba principe ngana tia ko robuki il faut subir oyo. Mais nalina biso ndeko nanga. Tozotanga Ésaïe 43 26. Écoutez ce que dit la Bible encore. Abi, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle-toi même pour te justifier. Alléluia. Awantamba lo banin, moto alingi vina esi la boete esuka bongo te. Aza moto oyo, il faut rappeler nzambe. Amen. Or, pour rappeler nzambe na likambo moko. Comme enfant prodige. Mais dit quelque part, place à comment qui a moni na perdre naza sous le côté. Mais tango Bible zolo balobi, tango amizongi si na yemu kwa lobi. Oh, combien de mercenaires et pas papa nanga bazana ba mapa zwakali pa kolia bazanga ke lo côté. Comment na kondi manatika la na perdre tout. Amen. Ndenge moko na lina sa moto moko. Il faut Samson abanda kozonga pourquoi nga na botama. Na linenso il faut banda kozonga pourquoi nga na kotaki ane o. Tango kotaki ane o combien de prophéties ba pia ki nzamba loba ki nonene. Siko yango nde awa place totangi nzaya bi rappelle ma mémoire. Veut dire rappeler nga marambo na loba na yo. Na moment pasi na place loba egosimbe kosali loba Seigneur. Nengeni ni otika nga na pasi et pourtant que yo lobaki anonga na oseka. Pourquoi maweko tikati nanga? Mais il faut rappeler nzambe maloba na ye. Quand Samson azoloba Seigneur souviens-toi de moi, azoloba ngo kate po aloba. Pourquoi Samson aloba na nzambe bongo na fongoli Bible nanga na Juge chapitre 13 le verset 5. Yo bandado na 3 ou na 1. Mais na ye 1 na 5. Abi car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Écoutez ceci. Nadina esa moto moko. Et le kwezo sala Samson lo banzambe souviens-toi de moi. Et ça pour Samson yo zongsa oh Seigneur. Mais ti yo botanga pardon, ti na bota mavanga na bota mezala bien na promesse yo pesa. Ba Philistin ba ko longa ngate. Siko malgré erreur nanga na sumuki. Bakati nga suki oui na yebi. Mais yo zanzambo efasaka masumu. Alléluia. Pour la gloire na yo za na capacité olongola masumu na nga pona kokisa makambo yo tinda kinga. Mais dit Samson batinda ke il faut longa ba Philistin. Na lina biso na ne oyo yo okolonga kaka. Comment na te perdre, comment na te lembi, comment na te ba bwa kisinga. Nzamba na besoin te la kise Seigneur ba bwa kisinga, mais nzamba na besoin de Seigneur. Yo tikaka te yo ko bwakisaka nga te batu ba capable otikanga mais yo incapable otikanga. Alléluia.
Puis aujourd'hui, Nzambe Seigneur, rappelle-toi na makambo loba na nga na ane o. Nzamba loba no na ane o sana. Si ko simbi angote pourquoi tika continue. Rappelle ton Dieu. Ah non, ton non commenter na nga na lobi. Nabi, tango dans loba esi la boété. Nabi, en fait, eza prière ya rappeler Nzambe na makambo ne moko lobano. Pour rappeler Nzambe te Seigneur na loba ki na kokokisa oyo na ane o na loba na kokokisa. Seigneur oloba ki osalela nga oyo kosela nga oyo. Bedi Nzambe ayaka na malobane moko po akokisa. Yango mona bo tika Samson pourquoi? Pour oloba ki yende muto ko délivrer libotane na maboka ba Philistin. Siko ba Philistin comment ba kolonga Samson, il faut Samson aboma bango. Ndoko mona makasi ya Samson eye. Pourquoi? Pour comme na défi to na parole Nzamba yebisaki yo kolonga ba Philistin. Ba Philistin ba kolongo te. Pourquoi liboso a problème wana yo komi kolela nango? Te yo kolonga ngo. Alléluia. Bidi obstacle telemi nzoka nde bango bakanisa ki balongi Samson bakanise basali nyonso wana nzoka nde eza plan o Nzamba bongisa ki bango il faut ba ya bakanisa lokola bakomi makasi. Bakanisi kwa ba memie po abinela bango. Nzoka nde ba memie po alonga bango. Pe ba obi ata moko tatikalaki. Bango nyonso ba yetala. Omwende bitumbano ezo ya makasi wana. Ezape Nzamba linga bimisa makasi na ye. Alléluia. Mais yo pensez qu'à Nzambe nous. J'aime un homme dans la Bible dans le nom de David. David tanga komi amoni Goliath oya. Azoya. David a compris David oh ça combat na ngate za Nzambe. Mais ngali pena profiter wana zo nkembo elongo na ye. Ti moto akoisa Goliath na David te. Amen. Nadine biso vrai moto akoisa Goliath ezape moto te. Oya akoisa Goliath na Nzambe ye moko. Pourquoi David tango atelemi boso Goliath avant bundamati na ngomba? Akozwa libanga. Takozwa na kati ya mai. Bedi David alinga lobage ngai na kobunda na biloko asote. Mai yango ba lobani eza torrent. Or torrent eza mai oyo utaka likolo koma ba neige ekwei esali mali. Bedi apite na pensée na nga na révélation na ke na kotisa maboko kuna. Tala na ndine sa moto moko polonga ba Filisto longa Goliath longa nyonso ano longa na ne o il faut ka kokoluka Nzambe.